Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à la question que tu es en train de suivre à cette émission. Abonnez-vous massivement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Papa Chako, avec son épouse, na Canada, Bambo Tebele, nous allons soutenir pour cette activité. La prière nabino ezopesa biso makasi ya kopusana à chaque fois na présence en Nzambe ama Christelle na Belgique, madame papa moi c'est abata papa Roger Nzambalola pambola bino, équipe Mobimba église Les Rochers, que le Seigneur vous bénisse abondamment, sans pourtant de dire des gros bisous à mon mari le prophète Didier Mayassi, les sages. Nalingna betela peuple nzambe lisolo moko très important oyo nkolo azopusenga na lobela libota nzambe nasali constant moko tozopusana na présence ya nzambe tozoluka nzambe, mais c'est comme si tozocomprendre nzambe oyo tosalela te. Nalingi nayebisa libota nzambe Jésus-Christ de Nazareth est vivant et le miracle, c'est possible avec le Seigneur que Yesu asala makambo ya sika na bavi na biso. Évangile ya lelo topé vie spirituelle ebele ya bana nzambe oyo ba perdre ba foi na bango na présence ya nzambe. Pourquoi ba foi na bango eza perdu par rapport ya ba événement oyo ezo salema na saison oyo topé na génération oyo. Bibezol Balanga, le prophète Élie, le sacrificateur, il y avait un jour où yotangu abondeli nzambe ya moto, nzamba kitisi moto, ba prophète abal batumbami. Élie alobi na nzambe, Seigneur, je me suis resté seul, qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Baal. Quand alobi na ye, détrompe-toi. Il y a encore 4000 qui n'ont pas fléchi encore les genoux devant le Baal. C'est nous qui nous sommes de réserve de l'Éternel. Toza ba réserve o nkola bomba na cachette o nan ba fléchir ba genoux te. Au sala constant, l'évangile ya lelo et belé bazo espérer sous na Jésus-Christ te. Et belé ba romo na musala nzambe, c'est comme si makionele qui tellement trop o ezo longo la confiance au pe détermination au libota nzambe zala ki na ngona présence nzambe. Mais je me suis présenté dans la présence de Dieu et je te parle en qualité d'une servante de l'Éternel. Le miracle existe. Vous voyez des pasteurs que vous voyez aujourd'hui qui font de faux miracles. Au monier à Salima qui on a préparé mon dimimoko aveugle. Aveugle à moni mais yemoko okamote kamoni. On se retrouve place mongo mutumoko babelise liboma. Aye malgré na liboma na ye azongi normal mais aza émotionné tel miracle nzambe. Biloko wana nyonso nazo annoncer ces bonnes nouvelles. Je parle en qualité d'une prophète de Dieu. Biloko wana nyonso aussi là na ba église. Et les gens vont découvrir réellement où sont des vrais prophètes qui ne peuvent encore fléchir les genoux devant de Baal. Baoyo bazo saela nzambe na vérité, na sincérité. Baoyo bazo saela nzambe sans pourtant travailler na bamakiona. Baoyo bazo saela nzambe oyo ba trébiché te pe ba bebisi alliance na bango te avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth a besoin de nous. Il y a des bars Jésus, bateau bakoti ba faire étranger na évangile. Oyo bazo bebisa christianisme dans la présence de Dieu. Oyo bazo ramener peuple ya nzambe mosika ya divinité ya bonzambe. Où sont l'onction là? Oyo nkola lobaki na baye kolina ye. Que bobima te botika la wana na kata chambre haute. L'esprit de l'Éternel vous saisira. Beaucoup lobamino koyasika akotalisa bino lolenge ni boko kumbama ebele libota nzambe miracle toyebaka na kala ya onction Saint-Esprit koti na kati ya temple oyoki molimo mosantu asimbi
yo, affecté yo, mutu akoti na kati ya kilte makolo ezate, tozo bonde la onction nzambe koti epesi misapi ya telemi patamboli. C'est possible, mais miracle ya lolenge wana esalama avec le Seigneur. Yango na lingi naloba na libota nzambe ba perdre confiance. Na lingi naloba na libota nzambe ba perdre amour. Na lingi naloba na libota nzambe ba zangi makasi ya kopusa lisu na présence nzambe. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus de prophètes parce que j'ai comment nango ebele na basakoli. Ba ebi ke profession wana basi ba pesa ki itinéraire. A osakola na ye o eza mensonge muso aleki na kati émission alobi na bango nzamba ebisinga mbongo ebimi na sambetu omona mutu muso alinga benga numéro na eleka te mais ka ya bango moko nde elekaka biloko ezosalema babomination. Il y a des gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit, mais je viens annoncer ces bonnes nouvelles à tout enfant qui entend de m'écouter dans ces moments. Des hommes de Dieu, il y a encore des réserves. Bato baza ba réserve nzambe o baza na kata cachette ta ya nzambe koki kola bimisa bango ba koma ba célèbre ba beta l'isolé qu'avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Nazo beta c'était à toi enfant de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Mais avant que Jésus-Christ revienne bientôt, le Seigneur va utiliser des réserves de prophètes. Oh, bah aussi, ça va manquer na wana. Na mikolo koya, ba manquer na oboye ba kilobi esala masute. Na mikolo eza koya, ba faux prophète. Oh, ba tu ba ne koyeba na ba ventir na bango toyebela ki bango. Bozala lisute. Ba erreur oh boyebela ki ba sacrificateur qui parle de bêtises à chaque fois sans pourtant contenir rigueur que non. Yesu nazo porter. Kombo ya mosakolo nazo porter. Les loko nzambo eza katinanga. Est-ce que tant nazo le baba n'importe quoi. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est d'accord avec moi? Pourquoi tu as perdu ta foi? Pourquoi tu voulais couper ton alliance avec le Seigneur? Mais je viens annoncer ces bonnes nouvelles. Il y a des réserves de l'Éternel. Oh, Nzambe et Israël, je parle en qualité d'un prophète de Dieu. Je ne suis pas une servante, je ne suis pas une prophétesse, mais je suis un prophète de Dieu car je porte la sémence de Dieu en moi. La sémence que l'Éternel m'a donnée, de donner la sémence au peuple de Dieu pour vivre le fruit de l'esprit. Molimo wana eza kati nanga eye ko susciter ba grâce o ezala ki étouffé oyo bato bayoka ki bango te ba mesala ko yoka bato ba wande ko sala ba vandi ba écarter bango. Zambe na souveraineté na ye azolongola bato nyonso ya mabe bato nyonso ba osala nzambe na hypocrisie ta nzambe ko ki po nzamba sambusa bango. Et le temps de Dieu est arrivé. Nzamba linga binisa de vrais prophètes, de vrais pasteurs, de vrais apôtres oyo ba trébicher na alliance na bango avec le Seigneur ba beta na lisolo ya sika bato ba lobela bango na monde ba comprendre réellement que nzambe alliance azana biso longo pe nzamba zokoba na ko sala bilembo na biso longo. Cet événement tant on a l'obelango à chaque fois bato nsuba okanisa lokola ndeto mesala ko bengi sabatu. Événement autant on l'obelango à chaque fois bato nsuba okanisa ezaka limesano ba mesala ko bengi sabso na ba activité peut-être basala nzambe bala posa bo front peut-être basala nzambe basala posa kaka bato ndisa plein pour balande l'offrande banzimi. Non. On fait cette activité pour que des âmes soient sauvées. Tout ça la posa ba âme ya nzambe za la sauver. Tout ça la posa que ba brebis ya nzambe ba zonge la vrai évangile. Tout ça la posa que ba brebis ya nzambe o ba yoka nzambe butu mo itongo pourquoi ba zonge la nzambe na droit chemin. Des hommes de Dieu, des serviteurs, des sacrificateurs de l'Éternel. Tozongela Yesu. Tozongela le vrai amour. Oh, tozala kinango avec le Seigneur. Réparons-nous. Entre dans ta chambre. Réparez Nzambe pour ton intimité avec le Seigneur. Réparez Nzambe pour l'intimité de ta vie. Le ciel t'a promis beaucoup de choses. L'Éternel réserve beaucoup de choses pour ta vie.
Si tu as besoin de vivre des choses là que l'Éternel t'a promis, je viens t'annoncer ces bonnes nouvelles. Reviens encore dans la présence de Dieu. Continue à espérer avec le Seigneur. Multiplie tes efforts avec le Seigneur. Continue à persévérer avec le Seigneur. Continue à réparer ta foi avec le Seigneur. Ose se sentir na kati no ke kondi meza soute. Ose se sentir que na kati na yo foi eza soute. Ose se sentir que na kati na yo persévérance ozalaki nango avec le Seigneur. Il y en a plus en toi. Reviendrez à Dieu et Dieu reviendrait à vous. Tuzongela Yahweh Nzambe. Tulongwa la kati ba fitilité. Tulongwa la kati ba fitilité o ezo frappé na misu. Tulongwa la ba makio na la kati église Jésus-Christ en action. Elle a la capacité de guérir même des maladies. Elle a la capacité de donner la vie même aux paralytiques. Toi enfant de Dieu qui est en train de m'écouter. Olobi kete ba pasteur ba lienga bambongo batu su ba kima bangola bambongo ya mapangu. Balobi na yeke non nzamba lobi pesa mbongo la to sambela prophète ayena sujet to sambela pour la mbongo wana. Ma se retrouvé mbongo la prophète akena lango alia. Musu tozo landa oka o pasteur akima kena bambongo a moto. Musu pasteur aibise yaka je vais prier pour toi. Tika offrande boye. Après 3 jours au mona makambongo pe salamité ndenge balobela ki. Pourquoi Nathan oh tokoti simbongo na évangile? Pourquoi Nathan oh tokoti si ba matériel? Mon soutien a présenté la présence en Nzambe. Moi j'ai une parcelle, j'ai ma voiture, j'ai ça. Est-ce que peuple Nzambe va la posa yo kamamba mapangu na biso? Ba la posa ba mona Nzambo azakati na biso en action. Azala ba problème ezo zangi se kimia. Mobali na trebisha comme obima libanda libala ezo kena okufa ye. Oleki na nzela na ye otali sera oleka la kati ba problème osambeli na ye Nzambe Nzamba zongisi mobali na ye motema na ye na place mobali a se repentir azongi libala na ye sans problème. Tout ça la posata oyo ba stérile a lundi hôpital azune ba résultat te maye na présence en Nzambe Nzamba pese ba résultat pas boti. Et là, Moutoussou, on dit que voyage est simbate. À voyager la gauche, la droite, on monte dans l'enzelate. Yes, pas les qui dans l'enzelate, voyage salami la facilité, sans problème. To moni bitumbe telemi, a moni bitumba ngwe komi singa la suka la bunzi na on monte dans l'enzelate obimelate. Na luki Yesu pas les qui dans l'enzelate nga accorder guérison. C'est ton oyo tozo poussa nango dans ces 9e ère, on a besoin de vivre l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est le conseil que je peux donner aux hommes de Dieu. Bozongi la intimité dans la présence de Nzambe. Bozonga ko passer des moments forts dans la prière. Passer des moments de lire la Bible. Passer dans des moments où il y a intimité avec le Seigneur. La captivation avec le Seigneur. Elle est Dieu de la Bible. Oya sala kabatu bolamu. A okota na nzela na yo pour changer l'histoire à vie na yo. Bilembo ya Nzambe kotalisama. Yesu ya bongo la kaba identité ba vie ya bato oleka na nzela na yo pour changer histoire na yo. Yesu a changé kaba vie ya bato oleka na nzela na yo pour bongo la identité na yo. Moninga mikanti na kolo eza na bato bele ba pesa sous confiance na ba sala ya Nzambe te. Bato musu ba komona kuna pesa na confiance na ba prêtre qui la pesa confiance na ba pasteur. Ba sala ya Nzambe baza sacré. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Réellement, nous sommes des dieux dans ce monde, mais nous mourrons comme des hommes. Un prophète, un pasteur de Dieu. Oh, pasteur Morobo, il y a ça qui délivrance, c'est Mundu qui passe à l'accident. Alliance un pasteur a couffé le quoi païen, alliance na yo na Nzambe zalaki wapi. Conseil la Nzambe zaka pour la richesse, mais ça pour na bokonza likolo. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Je voulais te dire, toi enfant de Dieu, en dehors de ces vies, le royaume des cieux existe. Zongela Yahweh Nzambe. Pesa Yesu confiance na vie na yo atambusa yo. Pesa Yesu confiance a mema yo esika azozela yo.
a créé un miracle na vie na yo to beta lisolo sika ba donner changer ba to ba comprendre pe que non to ça la nzamba solo nzambe ya bomoi muto aye na problème akuta na nzamba azu guérison muto aye na problème ba difficulté na nzamba pe ses solutions muto azo désirer voyage abimi na nzambe longo. Seigneur ne se répond pas à ses dons. Et le que ça là que non à loko côté si nzambe na ba faire étranger. Réponds-toi, zonga la droit chemin avec le Seigneur et le Dieu de la Bible va accorder la délivrance peu au kozoma papu yesika ya kopusa na présence nzambe po o mata. Je t'invite dans cette activité, dans ces grandes activités. Déborah Ministry vous invite dans le ministère Le Rocher, dans ces grandes activités, c'est 31 mars. La activité le 31 mars, ça va un moment fort avec le Seigneur. Des moments puissants avec le Seigneur. Lole tikali ya kofongwama. Pour Yesu zongi sa confiance, amour, détermination, considération na vie à peuple na ye. Zèle de l'esprit o ezala ki ko régner na kati na biso esila ki. Ko la linga zongi sabiloko na na kati na biso. Il y a encore un après. J'aime ce thème. Après stérilité, l'anga yesu apesinga bana. Après célibat, l'anga yesu apesinga libala. Après instabilité, l'anga yesu a rendre nga stable. Après cause à la paralytique, Seigneur apesinga vina makolo. Après ba moment sombre, ya kati opération, yesu apesi guérison na ba pota langa. Après souffrance, Seigneur son azole kisa, yesu a ramené encore vie na kati nanga. Il y a encore un après. Venez passer dans des moments puissants, des moments de l'intimité avec le Seigneur. On va prier. Des femmes puissantes vont prêcher. Ramener encore les enfants de Dieu à la raison. Ramener encore les enfants de Dieu à la raison. Qui va comprendre que non, le Seigneur est un vrai évangile. Paye so a continuer à kosala libota ne bolam osala biso bolam tant na yamba ki frère José dit talanda kupalanga aya lobinanga servant de Dieu action oyo je pressens en moi que le Seigneur va visiter son peuple ngalobi amen alobi ata bitumbe telemelanga ata nzoto ezo permettre te mais l'activité o na rozala au rendez-vous pour nzambe osala bilembo ya makasi na vie ya peuple na yo yango nazwa invité yo yaka ko participer na kati activité oyo olobi mama nazala ba problème ebele ya vie nanga na se retrouver na poto peut-être ngala osala na binote mais na kolanda ngo en direct c'est pas un problème muso obite mama nazala ba sujet na ngala ala posa bobonde la nzambe nzambe le kalanzela na ngala vivre solution eza problème te toko luka nzambe ensemble toko bonde la nzambe nzambe apesaka ba résultat apesa biso ba résultat tozo banda déjà programme na biso c'est jeudi 31 na 15h30 venez nombrer venez expérimenter la puissance du Saint-Esprit si tozo poussa na ba moment fort na losambo. Je profite de dire à honorable Néron Mbungu, ne manquez pas dans cette activité. Venez expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Ayez sur au rendez-vous. Maman Anne, Madame, ya Papa Tito. Kozanga te yaka to expérimenter nzambe na badimaso ekimela likolo. Maman Christella Lubumbashi, Seigneur a besoin de nous dans cette activité. Te soutenir Moussala Nzambe spirituellement, peu physiquement. Ya yesos au rendez-vous. On doit aussi salobi ah na pour ça contacter servante Nzambe. Na problème ya ba protocole te. Oh non, secrétaire nanga yambi ona nous pokuta nanga non. Si vous avez pour ça contacter biso, vous avez pour ça lisungi conseil prière sur notre numéro 089 78 42 815. 089 78 42 815. Le Dieu de la Bible sera là au rendez-vous. Na sambela na bato bazo zala na ba problème. Fixé ka loboko na yo si kozwami.
oza na posa nzambe aleka na nzela na yo apesa guérison. Nazosambela yawe nzambe, nzambe ya mangengenge, nzambe ya luzizila, nzambe ya etendance, nzambe ayokaka losambo ya bagiste. Nabondeli na motema na nga mobimba mpe nasambeli mpo na libota na yo. Nasengi kaka bolamu na yo elokalize biso. Nasengi faveur grâce na yo connecté biso. Nasengi mopepe ya sika etambola na biso elongo. Nasambeli ke nzambo azalaka au rendez-vous a connecté libota na ye na bolamu. Yesu apesa solution ya makambo ozoka soni ya obetela bato. Mozaka na nzambe. Nzambo amonaka dans le secret, a la capacité à komona fourmi ya mwindu na se alibanga mwindu, apesa yo solution. Bika bilembo nzambe, nzamba connecté yo, nzamba fungolo ba porte, nzamba fungolo ba relation, nzamba sala ete akutaniso na ba pont ya bato ba komema yo pene ya destiné na yo. O bika bola nzambe, pe faveur grâce ya nzambe et accompagner yo. Dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'en sais prier. Amen. Que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Tokutani na prochaine émission. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.